le vidéo trompe-toi. Nzembo wana bazali koyemba ezali ba cantique céleste. Na yebisa que te banzembo mingi boyembaka na l'église na bino ezali banzembo na ngai te. Ezali ba chanson ya condamnation envoyée par les diables pour venir égarer l'église, pour préparer l'église pour la colère à venir. Albina mboka na bino na yebika kalemo loto. Nda yemba ki ba cantique nga na inspiraki. Nda yemba ki misiki na ngai. Bien aimé na ba expérience mususu nde tango tokomona ke le Seigneur akoloba pe banzembo malamu lokwa ya frère Carlito, lokwa ya mama Lola Leonardo na ba musicien mususu chrétien tokomona pe tango tokoma na témoignage à paradis o tokomona ke batu mususu pe banzembo na mo ba yemba na bandeli ezaka pe ba chanson ya malamu. Mais na awa na témoignage ya parti oyo le Seigneur m'a parlé d'Alain Moloto ayebisinga pe ba chanson ba église ya protestant na banzembo église de réveil oyo ya ebandeli ndezali ba chanson na ye alobi banzembo mingi bozali koyemba na ba église na bino banzembo wana ezali kozongisa mitema ya bato na posa ya mokili bokomi koyembela mabala. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Pamboli oya mona na katembeni mama kandelobi kolebe mapapu masope mafuta toko kesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Je prie la fuite. Nabima qui suko troublé na comment en réalité wana na hôpital na hôpital ndi na badi na ba mort ne bazaka na ebele batu ya race nyonso ya taille nyonso ya âge nyonso bazaka ki na esika wana. Je prie encore la fuite de peur que nga pe na bingasko objectif nanga vraiment nazali toujours na like ke ngai na ko kende boete naza jeune non na balité naza mona muke non na balité c'est pas possible nga na ko kufa te nazo boya ngo. Alors je prie la fuite et quand je prie la fuite na continuer qui route zangai na siko directement na dezai ko nanzela na ko continuer comment na toujours ba phénomène wana ya batu balelaka beaucoup nanga pona ni na kufate beaucoup nanga pona ni na kufate. Alors na ko kima wana na bande ko kende directement na ko se retrouver siko yo na cimetière ya Mbeteke na ko koma siko tangu na komi na Mbeteke nde na moni batu bazobima na batombo na bango bazobima siko na mokili bazobuta kuna bazobima batango bazobima na entrée nango papa moko avai na kiti azaki na liste na maboko soki mutu wana bimi akomi kombone na liste akomi abimi à traverser chaussée abimi à traverser chaussée siko batongo bazomema na cimetière bazali ba corps décomposé bazaki ba kusu bazaki ko pola nzoto mobimba mais soka bibi à traverser chaussée okomona atali gauche droite amoni mutu te alokoti mabele amisopeli mabele soka sopi mabele soki mwana mobali akomi mwana mobali kitoko alati ensemble la jean alati veste alati chemise alati body alati Lacoste soki pe mwana mwasi okomona akomi mwana mwasi kitoko alati jipe tala suke bele plante kabele zo sopana bango bazali ko traverser bazo sala bon ce na mani ko kamwa na komona réalité wana mwana mwasi moko mutu moko traverser ki abimi un peu squelette azaki pourri mais tango abimi asopi mabela komi mwana mwasi kitoko alati mini jipe alati tala suke bele milaye sopana tia pemba sa kongenga abandi kokenda bandi kolanda mwana mwasi wana mangaka muni bino bozo sala ngana ngena lokota pe mabele ngape na sopa na koma lokola bango sango ngana zuma bele na ngina simba mabele maboko na ngai
ebandaki kosimba su mabele te mwana mwasi wana abandi kotelemisa mituka ezoleka mutuka moko etelemi abandi koswana mutuka wana bana mibali balingaka komona mwasi te na nzela aza marie aza na mwasi na ndako aza fiancé aza na mwasi na ye aza na mwasi chérie fiancé na ye bavivaka aza na mwasi na ye abala mais amona mwasi na nzela atala boye oyo aluli oh na mokili oyo eza na bato mosusu tovivaka na bango bazali bato ya mokili te le Seigneur avait permis que nous la témoin ya makambo wana ce sont des démons incarnés au besoin ko participer na mokili ya batu alors tango mwana mwasi wana koma kibongo atelemisi mutuka wana abandi ko swala mutuka ngasiko na mutuka na ndiko sa mutu wana naziko sa na kuti za kitonto mo kaza ina mutuka nese papa komemete tala kuna utiko na cimetière azana bankusu tikaye komemete ya talinga zaki na misu mona sima mutu na ye tanga talinga na misu wana ayibisinga kipe makambo na yo amataki na mutuka wana kei na mokili tokuta na kana nani tomona na kana nani na komi ko regretter na bini ne komelingai nini komelingai directement je pris encore la fuite quand je pris la fuite na ko se retrouver siko na Bandalungu tant on s'est retrouvé na Bandal tous na station bloc na biso na station na Sabaka ya na s'est retrouvé siko na tronçon na bandiko ya tant na bandiko ya siko na zai komona na station na Baka ya una na komona wenze moko munene nazoka wenze wana bato bazoteka nazoka makelele na wenze wana na bino na kende na wenze wana peut-être na mona mutu mona yebi mutu wana kuiko sunga ngai ekosarake nazonga na nzoto nanga na bandiko ya na wenze wana na bandiko ya na wenze wana na bandiko ya na komiti na kata wenze wana na koti na wenze wana kokota siko na koti na wenze wana makambo na mona kina esika wana na mokili na biso boye makambo wana esala makate omona inini tangu na koti na kata wenze wana na kuti batu bazoteka na kuti papa moko azobelela na mesa moko adobi boya kosomba na récupérer ba chance ba na ngai nazoteka ba chance ba na nga boya ba chance yango boya kosomba ba chance mabala yango boya kosomba ba mesa musu azobelela boya kosomba mabala yango boya kosomba na moni na mesa musu batandi mutu wana azoloba ete nazoteka ba règle douloureuse boya kosomba yango ba règle yango na longo di ba règle malamu ba na nga boya kosomba ba mesa musu ade koteka mabota ya batu na mamesa mususu bazali koteka ba mabota ya batu. Voilà, l'Apocalypse va nous éclairer, mais je continue le témoignage toujours en lisant la Bible. Voilà, la Bible nous dira ceci. Abi na Apocalypse chapitre 18 le verset 13. La Bible dit ceci. Je peux prendre au verset 11 pour toi comprendre. Les marchands de la terre et aussi pleurent et mènent deuil sur elle, car il n'y a plus personne pour acheter leurs marchandises. Leurs cargaisons d'or, d'argent, des pierres précieuses et des perles, leurs étoffes de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, leurs bois d'aromates, leurs bibelons d'ivoire, tous les objets en bois précieux, en bronze, en fer, en marbre, la cannelle et autres épices, le parfum, la myrrhe et l'accent et la sang, le vin et d'huile, la farine, le froment, les ovins et bovins, les chevaux et les chariots, le corps et les âmes d'hommes. Alors on a wenze wana babike la Bible dit ba marchand mokili bazali kolela po bat bosoma ba marchandise na bango te pe ba andi kotanga ba marchandise pe na kata ba marchandise wana Bible ezotanga ni bazoteka banzoto na milimo ya batu. Alors na tangu wana nde na ko se retrouver siko na wenze wana nde na bandi komona ba phénomène wana na moni mona moko muke akoti na kata wenze wana donc mona ngo akoti mona ngo abimaki lokolo moko aye na ona mesa wana andi ko bisa mama wana o nazoteka lokolo na pesi mama biso malade makolo ta lokolo na bien ngo ya ona ikoteka ngo mama ngo bisa mikolo vente zate zoka ngo tikaka wana mbongo ezate longwana azui lokolo ngo déposer mama ngo azui verre moko ya makila apesi mwana ngo ne mwana ngo azui verre ngo makila atali gauche droite amoni mutute amelimba ngo makila ngo abimi mbangu na wenza ngo mwana ngo azaki tuni alati mwa lingwanda moko mukie na mesa mususu na moni mutu moko azobelela
azo babaya kosomba azo teka ba règle ya bana na ye azo ki a récupérer ki ba règle ya bana na ye siko apesi bon ba règle douloureuse source c'est une maladie incurable comment na banda muta banda malade mutu wana mela ba kisi azo ba traitement lolenge solution za la kate apesi bana ye ba règle douloureuse alongoli ba règle malamu ya bana ye po ateka mabota na bango azai ko belela na mesa wana na moni mwana mususu akoti na kata wenze wana mwana wana ayena diloko mo lokola forme ya bolingo ayena ngalo binini na ko teka bolingo papa na ngana mama na ngai mama na biso famille na ye baza famille batapasi bavanda na maluku kuna na babibo batapasi alors on a lingi papa na biso na mama biso bakabwana papa na biso tema za mbongo bele to za na vie bien nga lingi na vie wana tenga lingi na to za na biso na vie pasi alors na lingi mama biso na papa biso bakabwana po papa biso benga na mama biso alitoke na biso vanda kuna na famille na vie pasi toke ko souffrir ya on ko tera na nga bolingo na bango pitié. Alors ye pa ki na mesa wana ba pesa ki makila amelaki na mesa mususu na moni bazoteka lisusu bazoteka maboko mutu wana zobe na mesa wana babini nazoteka misala ya batu talanga yango misala yango bako soma na kangi misala ya batu omona mutasala kama kamne makambo avansaka te ozama yelo tangi classe intelligence ezali ozana ba relation oza penza na batu bako ko pistonner na vie mais okoma kaka yo muto ye na cop na yo ngasuki na memio na cop na batu wana boke na cop wana yo muto yo bayebi yo place wana baboyi ko zwa yo bazuika ka muto yo memio te yo lokoza mutu na biso yo zelaka to kobenga yo mais tozona muto yo ye na ye donc yo na makamnyo so yo tikala kaka osala kama makambo avansaka te nde batu wana siko batekaka bango na ba marché spirituel wana okomona muta sambelaka mais tala makambo nyonso osalaka na vie eloko nyonso yo kobanda mutu orekilaka toujours eloko nyonso yo kobanda na vie mutu wana azongaka nsima namoni mutu mosusu na mesa mosusu azali koteka mais biloko yango azali koteka ezalaki lokola bafulufulu atandi yango na mesa biloko yango bakomi baprospérité alobi boya kosomba ezali babien réclamé oyo nazoteka na mesa wana azobelela na mesa wana alors komona mutu musu na vie pourquoi bolamu na ngeza te bolamu ya batu mususu ezaka déjà réclamé na monde spirituel donc yo na mokili ya makambo nyonso yo salaka makambo nyonso lukaka esimbaka te mbongo no ekendaka wapi ekendaka nde kuna nde siku bazoka ba mbongo ya bino awa na mokili bazosalela yango yo komona yo zomona ozana eloko te yo zana eloko nyonso yo zosala bango kuna barécupéraka yango basalelaka déjà étoile na yo kuna na babesa wana bazali koteka ba étoile ya bato okomona makambo nanga esimbaka te mpo na nini étoile na yo te moto etilisaka étoile na yo bachangea calendrier ya vie na yo balongola bolamu oyo ezalaka ya yo bazwa vie ya bato mosusu bakola yo donc ovivaka vie moko oyo nzambe apesa yo te mais bazwa vie mosusu basimbisa yo. Alors on a tango wana na bandi komona ba phénomène wana na wenze. Alors je viens aussi un politicien connu que je ne vais pas citer na moni pe azai ko ya sikoyo donc nazo bima na wenze na moni pe azai ko kota sikoyo mba mona telemi a telemi si mutu kanina musika nazo mona nenga za mutu na nenga bimi na corona ya komi na forme ya ito biso tozalaki parce que bata mokili bazalaki to no mona bango lokwa mabela bikeko biso nde bato wana tozaki na ba état moko parfait mais bato nsu bazalaki na ba corps souillé pe. Alors tango abimi siko na corner abandi ko yana wenze wana akoti na wenze wana tango ba moni ba andi ko welela yaka papa yaka andi ko ba mama moko bwana longwa yo biloko tekela kinga jour na bato wana lukela nga ba problème ba chance on azoki batango ba ki ko réclamer biloko na mo bazui mamu ba isite tala o tozala ngo kuto soko sombi ngo 1 million de dollars abi o ba chance ko lukela ba problème to ko lukela ba problème te mbala moko ba cheli yango na chasser moko ya noir ezaki ko ba chasser ya vivo to saelaka agumbi yango atali gauche to abimi mbangu pe na wenze wana akei tala étoile ya bato ba chance ya bato bolamu ya bato nenge si bateka yango quelque part ya kaka ko somba ba chance ya vie ya bato okomona kaka yo zolande boss azo seka yo azuma $100 kabeli yo zo sepela atala mutoyo apesinga $100 batu mususu la vie il faut éviter il y a beaucoup de choses dans la vie qu'il faut éviter et le peuple de Dieu bazaba ignorant. C'est l'ignorance qui tue le peuple de Dieu. Ba nanzamba mesana mingi na via ko kabela. Pona zata mwa chemizo ya mutu interne mutakabela kingai. O songolo muta mais oyebite na part wa mutu na zo kabela zo récupérer ni na vie na yo. C'est ça. Yango pona nyonso na vie avozwa, il faut toujours ko tsunga ko tsenga discernement nzambe. Molimo mo santo guider yo na eloko bazo pesa ngai. Intérêt ya mutu ezali nini?
Alors on a mon équipe mutuana bimaki na wenze. Et moi aussi je suis troublé. Na tangwana ndina bimaki na wenze wana. Tangu na bimi na moni na chaussée na coin nango batu bavandi bazolamba. Na yesu iko na batu moko wana na yesu ko lukali sunge pa ya batu wana bazo seka babi oh mais yo ebite biso to kufa na accident oyo to kufa na biso na accident oyo yango to vai na biso to zolamba yo yesika bandi ko seka nga yesika yako vanda yako lia na bite ngana ko vanda ate na bina ko kende wapi na komi na bopito na komi na ba cimetière na mondi ba marché spirituel na mondi ba réalité onyoso na binini ekomeli ngai na bandiko lela nena tangu wana na telemi na tali likolo na lobi Seigneur Jésus-Christ soki vraiment nga na salela kiyo ya kokangola ngai tangu na lobi kaka bongo na moni étoile moko uti likolo étoile wana bandiko kita na mokili tangu ekomi na mokili edendi ebeti na mabele bou tangu ebeti na mabele bou mbala moko na kwei Tant na kwei na kimungonge bandiko lo bananga lève-toi Aston yo zali choisi poza la témoin makambo yo okomona ngana yo tozo sala parcours en enfer po ya koyebisa bato mokili que l'enfer existe. OK. Da simba kinga na loboko na telemi tant na telemi ya zala kin espace na ndikumuna lumière moko ya makasi lokola moi na kati ya lumière wana na bande komona ombre ya mutu ezaki lokola na forme ya mutu na kati alataki couronne na mutu na ye alataki pe robe moko ya pembe bakomi le roi des rois pe bakomi le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ que na mbala sima o wana tolute koloba tosukaki na partie oyo ezalaki ya rencontre na biso na Seigneur Jésus-Christ. Wana soki tozongi mukie na koloba ete bien-aimé tango tosaki parcours yaki kokoma esika oyo tokutanaki na Yesu. Voilà bien-aimé, na expliqué ki biso ete azalaki lumière moko ezalaki kopela ezalaki tellement intense lumière wana même la lumière du jour ezali comparable ete na lumière wana nde na tangu wana ya komona pole wana na kati ya pole wana na ekisaki biso ete nazali komona lokola ombre ya mutu na kati ombrage wana nde na ekisaki bino alataki couronne bakomaki le roi des rois pe bakomaki le Seigneur Jésus-Christ misuna ezali ko briller lokola moto alataki ba sandale na makolo na ye pe maboko na mibale ezalaki troué ezalaki lokola kotangisa makila ainsi ezalaki pareil pe na makolo na ye nde bien aimé na kati ya lumière wana na yebisaki biso ete tango na mona ki maintenant bien-aimé na bandi ko adorer na bandi ko kumisa ye na bandi ko tombola ye na bandi ko pambola ye ko netola ye j'avais vraiment une ferme conviction que la personne que j'avais vue c'était le Seigneur Jésus-Christ. Na tangwana je commençais à l'adorer na bandi ko élever na bandi ko kumisa ye na bandi ko tombola ye bien-aimé na bandi ko pambola ye. Jean chapitre 4 le verset 22. Voilà, je descends jusqu'au verset 23. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité, car le Père recherche les hommes qui l'adorent en esprit. Ainsi, bien-aimé, na tangwana, je commence à l'adorer. Na bandiko tombola ye, na bandiko pambola ye, na bandiko kumisa ye, bien-aimé. Na tangwana, c'était juste l'adoration. Bien-aimé, je te dirais ceci, que l'église est sur la terre que pour adorer le Seigneur. Même quand tu passes le moment difficile, adorer Dieu. Même quand tu passes les épreuves, le moment le plus difficile de la vie, adorer le Seigneur. Et c'était comme ça que je l'adorais. C'était comme ça que nabandi ko élevé, nabandi ko kumisa ye, nabandi ko tombola ye, nazali ko pambola kombo na ye, nazali ko lobaba merveille ya oya zalaki. Mais après quelques minutes, bien-aimé, nabandi siko kolela. Tant nabandi kolela, nabandi ko ebisa Seigneur. Vous savez tellement que étant humain, souci nangai zalaki kaka nazonga na corps nangai. Comme tout le monde qui vont à l'église, non le repère que intérêt na bango, besoin de la vie d'un monde en perdition. Bien-aimé, je dis Seigneur, vraiment si c'est toi Jésus, zongi sanga na corps nangai. Zongi sanga na nzoto nangai. Wana biso tozala bandal,
Mais nazomona nzoto na ngelali kuna na debona kuna na suka kuna na tsanga na kisensu wana na debi wana bien aimé nazomona corps na ngalo lenge lali kuna et na bandiko ebisaye. Je regrettais toujours pour l'intérêt à nzoto nanga. Je sentais au fond de moi que nazana trop jeune. Je ne peux pas partir. Comme tous les jeunes comme toi et moi. Yom tozona dangana tango. Peut-être tu dis je dois encore profiter de la vie, je suis encore jeune. La mort te surprendra un jour, bien-aimé. Si un jour tu mourrais, où passeras-tu ton éternité? Où seras-tu? Pense à ta vie, bien-aimé. Moi aussi, étant jeune, je sentais au fond de moi que j'avais encore besoin de la vie. Bien-aimé, tu ne peux pas retenir ton souffle. Tu ne peux pas contrôler ton énergie. Celui qui te donne tout, c'est le Seigneur. Le lend d'orgueil aux salalelo. Bien-aimé, parce qu'il y a quelqu'un qui te donne encore la vie. Si un jour il retire souffle naïe, que diras-tu à Dieu? Bien-aimé, natangwana, ayebisingai. Ni nozali komitungisama pona nzoto wana. Oya alali wana zali na kimia, bato balali ne bakolamuka bakomona eki alali na eda jazo pema. Mais yo ozalaki choisi na mission spécifique, ozala témoin ya makambo yo komona. Je veux que le monde est à la courant ya makambo ngana kolakisa yo. Ba o nyonso babo inzela na ngai. Ba eba eteli felu ezalaka. Be ba o bazali ko en santé te ba ko fini na esika wana ya tourment. Alors bien aimé, asimba kingana loboko. Na liboso na biso ezalaki na colline moko très élevée. Tobandi ko matalikolo ya ngomba wana. Et d'abord, tu se retrouvé maintenant au sommet de la montagne. Mais tant que tu commences à suko likolo ya ngomba wana, tu kuta ki bien aimé, ba siège moko mibale ya mabanga ya pembe. Ye avandi singa na gauche, pe avandi na droite. Il m'appelait mon fils. Atuninga nini oza komona na mokili. Bien aimé, je regardais le monde. Je ne voyais absolument rien. Mokili ezalaki na molili. Molili moko impossible. Na mokito tika koza na molili lolenge wana te. Bien aimé nazai komona molili na molili na molili mokili mobimba. Mais étant humain, je lui ai dit Seigneur, tellement qu'il ndenge na bisaki biso na debi, puisque esprit nanga bimaki na tango na 22h. Ngana bisete molili o tozali komona na bise Seigneur. Non nazomone loko te po toza butu. Habisingai non, détrompe-toi. Molili ozali komona ezali butu te. Mais ezali mokili oyo evandi sami. Na kati ya mabe, Ésaïe chapitre 60, le verset 2. Il dit ceci. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élèvera lui-même comme un soleil. Et on verra sa gloire apparaître sur toi. Alors à ce moment, il me dit ceci. Que mon lili ozali komona wana. Ezali molili ya butute. Mais ezali ba peuple ya mokili. Oyo ba fandi sami na se ya domination pe ya reine ya Satan. Mokili fandi sami na kata ignorance. Batu bazali ko ignore ngai. Peuple na ngai ba komisinga lokole loko. Mais ba pesinga i valeur na ngai te. Batu ba fandi sami na kata ba faux enseignements. Na ba enseignement de la prospérité, de la bénédiction, il y a élévation, il y a richesse à mokili, il y a gloire, il y a biloko mokili. Ba fausse doctrine et ça devrait même au milieu de l'église, ba fausse croyance, il y a ba chapelet, il y a ba adoration, il y a ba pré, il y a ba esprit, il y a ba adoration, il y a ba ange, ba adoration, il y a ba force maléfique, ba croyance, ba fausse religion et s'introduit dans ce mokili. Nde yango wana mokili ezali na molili. Le ténèbre là, c'est l'ignorance. O ezali ko égarer peuple mokili ya mokili mobimba. O batu bazali ko sala makambo bango balingi. Batu bazozo ba décision na bango moko. Je pense de Corinthiens chapitre 4, la Bible dit ceci que le monde, oh, ezali comme la lumière de l'évangile que le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Voilà, lisons directement la parole de Dieu. Voilà, la Bible dit ceci. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alors, bien aimé Nathan Wana, le Seigneur me dira que c'est maintenant le peuple de la terre. Oba fandi sami na kati ya fausseté,
bafandisami na kati ya mensonge, na kati ya tromperie, na kati ya plaisir du monde. Nde yango wana mokili ezali na kati ya ténèbres. Alors atuninga encore azwaki bakolir wana mabanga wana azwi 2 pierres moko blanc a introduit nga na kati ya misu. Apocalypse chapitre 3 le verset 17. Ceci. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits afin que tu deviens riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Alors on attend wana bien aimé, nda swaki mabanga wana ya pembe ba collier wana blanc a chakinga na kata miso. Alors sikoyo bien aimé tango a chakinga yango na komanki siko komona au milieu de l'obscurité. Bien aimé a tout dingai ozali komona nini? Na tango wana bien aimé nazaki komona déplacement ya bato na ebisaki biso na ebandeli. Pe bien aimé nazaki komona ba pays nyonso mokili, ba drapeau, ba monument ya mokili mobimba, ba statue ya mokili mobimba nazaki komona yango. Abisinga omoni malamu. Atuninga encore. Ozomona nini? Tango natali lisusu bien aimé na ebisie. Nazali komona batu bazali kotambola. Mais nazali komona pe makanisi ya mitu ya batu. Atuninga omoni malamu. Alors pour la 3e fois atuninga ozomona nini? Bien aimé maintenant pour la 3e fois. Bien aimé nazali komona na pays moko ya Brésil. Na pays wana ya Brésil. Na moni batu moko babemi cercueil. Baza kokende kokunde bembe. Likolo ya cercueil wana mutu wana kufi na moni ya vandi likolo ya cercueil yango. Mutu yango azaki tellement na esengo. Batamuki bazaki kolela ye, mais ye likolo ya cercueil na ye azaki tellement na esengo. Batu moko balati pembe pembe. Bazaki ko accompagner cercueil wana. Apocalypse chapitre 14 le verset 13. La Bible dit ceci. Et j'attendis d'une voix du ciel qui disait, écrit, hérédez à présent les morts qui meurent dans les seigneurs. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Natangu wana bien aimé, na ebisi, aebisinga moto wana ozali komona, akufi na kati na ngai. Kwake nzoto na ekufi na mokili. Mais mutu wana tambolaki na kati na ngai. Atambolaki na kati ya vérité. Na kati ya sanctification intérieure extérieure. Na kati ya dépouillement. Na kati ya kotika mabe nyonso ya mokili. Atambolaki na kati ya vérité. Nzoto na ekufi na mokili. Ngasi molimo na ye. Bato balati pembe pembe wana. Bazali ba ange. Oyo bayaka ko escorter milimo ya ba santu. Tango bakufaka bien aimé. Na mokili bazaki kolela ye, mais azalaki joyeux. Batu wana bazaki kobeta ba guitare, bazobeta ba synthé, bazobeta ba instrument ya musique bazali koyemba. Biloko nyonso ekotikala na mokili oyo. Kolo Yesu akumisama, alleluya. Biloko nyonso ekotikala na mokili oyo. Kolo Yesu akumisama. Bien aimé, tango na yoki siko bazoyemba nzembo wana. Ngana bani koloba parce que natango wana je me comportais comme un enfant parce que nazalaki pembe naye, il est écrit dans le livre de Jean chapitre 1 le verset 12, enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme. Donc bien aimé, j'étais un enfant auprès de mon père. Natango wana bi non Seigneur Yesu tala vraiment batwana na Brésil bazoyemba nzembo na biso ya Congo. Est-ce que bango na Brésil balobaka lingala? Est-ce que bango na Brésil o eza nzembo na biso ba yibi nzembo na biso? Le Seigneur atalinga lobi de trompe-toi. Nzembo wana bazali koyemba ezali ba cantique céleste. Na yebisa que ete ba nzembo mingi boyembaka na ba église na bino ezali ba nzembo na ngai te. Ezali ba chanson ya condamnation envoyée par le diable pour venir égarer l'église, pour préparer l'église pour la colère à venir. Albina mboka na bino na yebika kalemo loto. Nda yemba ki bakantiko nga na inspiraki. Nda yemba ki misiki na ngai. Bien aimé na ba expérience mususu
nde tango tokokoma tokomona ke le Seigneur akoloba pe banzembo malamu lokwa ya frère Carlito lokwa ya mama Lola Leonardo na ba musicien musu chrétien tokomona pe tango tokoma na témoignage ya paradis o tokomona ke batu mususu pe banzembo na mo ba yemba na ebandeli ezaka pe ba chanson ya malamu. Mais na awa na témoignage ya parti oyo le Seigneur m'a parlé d'Alain Moloto ayebisinga pe ba chanson ba église ya protestant na banzembo église de réveil oyo ya ebandeli ndezali ba chanson na ye alobi banzembo mingi bozali koyemba na ba église na bino banzembo wana ezali kozongisa mitema ya bato na posa ya mokili bokomi koyembela mabala bo mingi bozali koyemba na ba église na bino banzembo wana ezali kozongisa mitema ya bato na posa ya mokili bokomi koyembela mabala bokomi koyembela mituka bokomi koyembela biloko mokili banzembo na bino komi ko ramene bato nde na posa ya mokili bokomi kotalisa grandeur ya ba problème na bino mais bozali kotalisa grandeur na ngai te bokomi koyemba pona kosepelisa mitema na bino tala banzembo ebele lelo ezoyemba na bien aimé tala banzembo ebele lelo ezoyembana banzembo ezotalisa biso kaka libala na ngai koya mokolo nini nzembo ezotalisa ngai kaka voyage na ngai koya mokolo nini nzembo ezotalisa kaka mokolo nini nakomona poto mokolo nini nakosomba lopango ya cher ngai na leli mingi mokolo nini nakotambola na mituka ya talo bata mokili bamona nde ngai na bongi. Bien-aimé, alors tous ces chansons-là, ils ont ramené l'église dans la perversion, dans l'égarement total. Ils ont éloigné la foi chrétienne à mitema ya batu. Ces chansons inspirées par les diables. Ils ont perversion dans cette église. Ils ont détruit les santos. Ils ont mouinda dans cette ya batu. Peuple nanga bazo koma suye à cause ya ba chanson wana bazali koyemba, ba chanson non inspirée par nangai. Voilà, bien-aimé. Je pense dans le livre de Psaume 119. Et je prendrai encore le Psaume 150. Voilà, feuilletons directement la Bible. Voilà, la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Voilà, et Psaume 119 encore. Nous ajoutons ces versets, les versets 171. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Alors, bien-aimés, au lieu de chanter les cantiques inspirés de Dieu, alors bien, vos musiciens, bakomi ko composer pour nangai banzembo, bakomi ko somba pour nangai banzembo. Alors que dali ba cantique nangai te, yebisa peuple nanga ba bima na banzembo wana, ba faux chanson chrétienne, oye ko détruit bondimi na kati ya batu. Natang wana bien-aimé, le Seigneur me parlait. Na moni motuana ba komi na cimetière. Ba tuana ba lata ki pembe pembe ba kitisiye. Ba escorter na mutuka na bango pembe ba matili kolo ba kei. Bien-aimé, c'est comme ça maintenant que cet homme quittant la terre à rejoindre la demeure éternelle de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas les années que tu feras sur la terre. Vivre 50 ans, vivre 40 ans, vivre 30 ans ne compte pas. Mais atterrissage dans la mort et cause à la paille anani. Okokufa na kati ya Yesu, tokokufa na mokili. Prépare ton âme à rencontrer ton Créateur. Na tangu wana bien-aimé, le Seigneur a tuninga sikozo mwana sunini. Bien-aimé na moni lisu na pays mususu. Batu ba memi cercueil. Bazo ke kunde bembe. Batu mokili na moni bazo lela mutu wana. Mais mutu wana ye pa fandika galikola cercueil na ye. Batu moko bazaki 4 bademo moko bazaki 4 balati batosha noir. Bakangi mutu wana ba chaîne na kingo, basa kobenda, basa kombena, basa kobende de tous les sens. Baso bane yo komona, zela to kolaksa yo komona. Na tout dit Seigneur, tala mutu wana ne bazo torturer asali nini. Le Seigneur me dit tango azalaki na mokili. Il ne commettait que l'abus de confiance. Le mensonge, la tromperie, l'escroquerie, le vol et détournement. Ba promesse non accomplie, a repromettre mutuli kamba réalisa kangote. Il escortait les biens des gens, il escroquait les biens des gens sur la terre. C'est pourquoi son âme est allée lier la chaîne. Bien, ne pense pas que le RIP, repose en paix, bien-aimé. Ne pense pas que ton âme sans Christ est qu'on repose en paix. Ne pense pas qu'il y en a se suicider na kufanangai pendant qu'il y a des copains, bien-aimé. Ba oba zali ko se reposer na misala na bango. Ezali kaka ba oba kufi na kati ya Yesu Masia. Ne bango bazali ko trouver le repos ya solo.
Mais ce que okufi na Yesu te, ton âme sera tourmentée pour toujours. Natangwana bien-aimé. Je voyais peu batouana ba komi na cimetière. Ba demona ba ligoter mutuana. Pe bango pe ba kenda kina ye. Abi ce sont les démons de l'enfer. Ne ba iko capturer molimo na ye. Atuninga encore ozomona lisusu nini. Bien-aimé, je voyais maintenant 3 races ya batuna mokili. Nazali komona batu mususu bazo tambola. Baza kopela ba mwinda. Batu mususu ba mwinda na bango za kopela, peza ko bomana. Batu mususu ba mwinda na bango za kia kokufa. Le Seigneur bandi ko ebisangai. Les 3 catégories omoni na kati ya mokili. Matthieu chapitre 5 verset 14. Matthieu 5 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, et c'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient les biens que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. Bien-aimé, Natangwana, il me dit, bah, oh, bazali kopela mwinda. Ezali ba o bazali ko tambwa na kati ya vérité, na kati ya sainteté, ba o bazali ko pratiquer maloba na ngai, ba o bazali ko tika mokili po ba s'attacher na ngai, ba o ba salite mitema na bango priorité biloko ya mokili, ba o bazali ko pratiquer maloba na ngai na se ya mokili, ba o bazali ko mema molimo na ngai, nde batu wana bazali ba porteur de lumière. Ba oba mwinda na banzali ko sala ba clientèle, ce sont des chrétiens oba yebi ko se situer te. Ba fandi sami na ba fausse doctrine, na ba fausse enseignement de la gloire, la richesse, de la prospérité, la bénédiction, na ba fausse croyance, ba chapelet, ba vocation des esprits, na ba invocation des mondes, na ba pratique maléfique. Ba tuana ba fandi sami na kata fausseté. Bazali ba toyo, ba fandi sami na biloko nyonso lokuta. Ba fandi sami na ba désir ya mokili. Mais baba mwinde zali ya kokufa, baba zali ko ignorer même existence na ngai, baba zali ko prétendre ko appartenir ngai même bazali atana œuvre mon côté. Mais tant nga na koya na kozwa kaka ba porteur de lumière na tango na lobi na ngai alabi na ngai zela encore na ramener moki dans le temps. Bien aimé nazali ko komona kaka batu wana bakima kana mokili baza kolela bokunda ngai pona nini na kufate, bokunda ngai pona nini na kufate. Batuana barande ko regretter makambo basalaki na se ya moi na tangu wana alabiza na zongi sasuko mokilisima. Bien aimé na mona ki abendi tanga bendi mokila zongi si mokili dans le passé. Na moni mutu moka zo tambo na nzela lati safari za kokende atuni ngai mutu wana omoni est-ce que yebiye c'est non Seigneur. Abimisi photo ya mutu wana abalosie mbala moko ngana gangi muze dina bala. Bien aimé, na reconnaîtra qui est mbala moko parce que ba sens na biso na état wana spirituel ezali plus et comme ka plus perfectionné que ba sens na biso ya mokili. Na mokili ko komona mutu o ignorer ye. Mais na état wana mutu nyonso zo mona okoyeba yeze un tel avant da place bo azalaka un tel. Alors bien aimé, je reconnais que Zalaki Moussa Adina Bala. Abi singa oui, Adina Bala Zalaki Moussali Nangai. Asale linga ina vérité. Asale linga ina droiture. Asale linga ina sainteté. Asale linga ina botosi. Atambola kina kobanga ngai. Azalaki Moussali Nangai solo. Abi singai. Ete azalaki mopona minangai. A rempli mission nga na tinda ki na mokili. Mais na kotali so circonstance aliwana ye. Namoni tanga zo tambo na nzela. Mutu moko uti likolo, ange moko ye akitimba la moko pembeni na ye. Abisie fils du royaume. Papa na lobi sengeli ozonga na bokonzi na ye. Namoni dina bala tali montre. Abisie ça va. Namoni ange wana ki adina bala zaiko continuer route na ye. Si adina bala kufaka na ba réalité oto yebi. Bien aimé, namoni azalaka déjà averti que liwana ezali koya. Namoni eti avandi na chambre azo regretter, ti azo lela, ti azo raisonner. Azo regretter nani ako zwa relève ya musala oyo. Nani ako continuer vérité na se ya mokili. Bien aimé, azaki le Seigneur me fait voir encore qu'il y a des comme on a shit.
qui après déploir na ye ba fausse doctrine kokota na église, ba fausse évangile ko s'infiltrer na kati église, ba fausse croyance et ko apparaître na kati église, ba tu ba kovandi sama na kati ba enseignement ya ba prospérité ya ba voyage okozwa poto okozwa libala. Bien-aimé, lelo poto ba tu ane ko lobete ba ne ko te biso butumo okozwa poto ko kende tala lelo maladie na mukili. Lelo ba prédicateur wana ya bato ko tinda bato ko kende poto nani azotere ba lisupu ate yango. Bien-aimé, il dit qu'il a dit na bala ze ko mona shit ya église, aze ko mona yete na tango ko ya église ko bima na chemin à droite. Ba faux enseignement ko apparaître. Ben évangile aux hôtels sabatu ko linga mama na hote ko sali sande ko note po ebe tadam na yete. Alors bien-aimé na moni tanga yeko kufa na hôpital. Nandenge ba ange ba yaki. Na timo kolo matanga na ebimi. Na moni azai ko assister na matanga. Et comment
akosa ngai abongwani pete po awangata